bobandi ya mate ya miango ebetamaki na bokambami bwa ministre ya kelasi ya likolo Muindo Nzangi na Samia Dubango, ministre molandi ya botali ekolo na ICA to Institut Supérieur d'Études Agronomiques na mboka Bengamisa na kilometre koleka tuku motoba na ngumba Kisangani. Mate ya mango mabandaki lobi mokolo mamine mpona bana kelasi ya likolo ya bituka ya Chopo pe ya Nord Kivu. Ezalaki na Bengamisa mboka oyo ezwami na kilometre koleka tuku motoba longwa na vile ya Kisangani na territoire ya Banali na etuka ya Chopo. Mpona Muindo Nzangi, ministre ya kelasi ya likolo, mate ya maema bandi mazali na ntina mingi mpo ete ekolo ezala na ba reserviste to babundi baye bakoki kobengisama ntango ya bitumba. Toyoka ministre Muindo Nzangi. La formation militaire basique pour les étudiants. Oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé parce que asengaki ba congolais nyoso bazala mobiliser pour na ko défendre mboka na bango. Na ba mboka nyoso oyo to yebi biso ba la jeunesse est préparée pour na ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin. Et donc tozawa na première cohorte il y a ba volontaires, ba étudiants volontaires au ba utina ba établissement ya Kisangani, na ba établissement ya Goma. Donc ça c'est la première cohorte. Et Kokoba et continuer, on va avoir des étudiants de partout. On va peut-être aussi ouvrir d'autres sites pour continuer à former jeunesse. Bango bakozala à chaque fois que le pays a besoin d'eux, va répondre massivement à l'appel. Tozwa ki mokano ya kosilisa d'abord année académique pour que à la fin des examens, bao basilisi déjà ba examen na bango, bakota mbala moko na programme. Nangambo na ye Sénateur Ladi Yangotikala alobi asepeli komona botiami na mosala ya mobeko mpona ba réserviste moye mondimamaki na Sénat tolanda ye. Biso na niveau ya Sénat toutaki ko voter la loi sur le réserviste parce que oyebi mboka nyonso eza komitosa ezalaka toujours na ba réserviste nango tala lokola lelo oyo lelo ezebongo mise en œuvre. Il y a programme, il y a formation paramilitaire, il y a cadre universitaire et Mboka. Il y a des étudiants, il y a des universitaires qui ont participé à la formation paramilitaire où ils allaient chapeautés par deux grands ministères, à savoir le ministère de la Défense ainsi que le ministère il y a enseignement supérieur et universitaire. Et Sengeli na Mboka na biso to constitué corps il y a ba réserviste. Moto yo ayebi mo ba principe il y a armée, base à la former, ba pesa bango ABC, il y a armée de telle sorte que lobby soki mboka ezali menacé tokoki ko sala recours na bango po ete baya ba secourir mboka pona ko bengana munguna. Jenny Butia mwana kelasi na faculté ya droit ya université ya Kisangani mpe Stone Alika ya ifa ya Ngambi babombi te nini etindi bango kolanda mate ya maye toyoka bango. Toye pour la formation paramilitaire. Premièrement, en tant que femme, nous avons éliminer parité. Comment Kebanga basimso bazo lemba bazo kama somo menga rena za kwa modèle exemple pour la bango prochainement baya. Et bit nangeza surtout pour la situation mboka na biso moko bana mboka il faut télé. Soy nandimi lolo sala paramilitaire et ça premièrement d'abord pour l'amour à pays et deuxièmement c'est pour mboka déjà économique. Alors taki to limbo na biso to tikambo na biso te na défaite. Alors ya on toye to apprendre tous ala déjà prétenda o nyoso comme la biso to bani ko défendre mboka na biso. C'est par là toye na formation. Mate ya mabosoda to paramilitaire ya sanza moko mapesa mina commandant ya groupe ya instruction mpe formation FRDC général de brigade Bertin Boutela Kondo milulu miye misalemaki na miso ya ministre molandi ya bobateli ekolo to défense nationale Sami Adobango na boutaka Bengamisa Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.